Ba information etambola ki lundi 17 février na Kinshasa pona kolobake bakangi ba infiltré pene ya stade de Martyr eza ya lokuta d'après mikondi ya Légion Pire oyo bakitaki na terrain reportage héritier Mapindemi. Le lundi 17 février, ba rumeur etambola ki na ville province ya Kinshasa, panique ezalaki total pour na kolobaki bakangi ba rebelle pene ya stade de Martyr. Ba responsable ya des gens bakitaki sur place, pe ba moni ezali ya lokuta, ba profitaki na occasion pour na côté ya population. Eloko ezasur, c'est que mokonzi mboka, azana ba soda o ba kokufa pona eloko ya ba biso oyo. Bino bozali oyo osimilo. C'est que vous voyez, il faut le dénoncer. Même dénoncer, ils allaient à solo. Il y a le coup boloba. Vous savez, panique dans la carte vide. Oh, il y a solo. On a dit que tu kangi. Oh, il y a le kuta. Et singeli na population bisika loso bazali ba éviter ba panique ya boye ekoki kopesa occasion na ennemi asala bongo mabe.